Bon, sango, eloko ni ezotekama. Ningeni mwana mwasi, okondima bakotso na agence wa banda koteka. Ah bon, na kata agence. Garçon ebele bazotambola na ba fille na ba téléphone na bango. Baza na ba photo ya bana basi. Journaliste na biso moko aza kuna. Manique de John. Ana makala. Yo peso likambo. Aponango? Ouais. Oh, bakabeta ngalo. Ateka ki mwana bato colonel. Aba bina sel intervention na bina sa elote. Bandeko. Ateki mwana ya batu ya colonel ya mineur. Ay ba iteki bana kande bayaka. Papa, ba mama. Aye abwakami. Nzoka ni mwana wana mineur mwana nani ya colonel. Barando. Akebota na barando net. Ozoga biloko ngo. Mama na touche. Ovanda ka na téléphone oyebi mutu te na ba vidéo mona kesi ila ki obala basi ba ola na bango na mwana moko azaki na mwana ya mkonzi. Mbote. Ba jeune garçon. Ako mona ngo situ lo numéro ya téléphone ezabo. Allo? Allo vie ozoyeba pe mutango te ote vie okolia. Mbote. Oyo nani apesi pe kombo na ye. Onga tel. Yo komi sa na restaurant ofungola malewa oza na ngolo mo 50 est-ce que vie okolia? Okolia nini? Biloko wana ifoko bazoteka nde bato ba réseau wana ifoko bomango biso eleki siko bandumba kutu bakomo déclarer eleki babomeli bango ko bana ndako baye bango tu bakomba bandumba oya ndako wana bachela à domicile à domicile siko bango balinga bango koleka kutu oba ya bandumba bakoma na ville wanso kote ba bengani ba beto zonga ndako ya terrain na biso te bachela à domicile bazolia mingi ba mécanicien debout oh ba garagiste ba olia trop allez zo comprendre était leki on a bien depuis kala kama mbongo asala na restaurant fungola siko olia na olia ni halambi nini nde na suka ote vieta la WhatsApp otala basi mais on a yebi habité o biloko M23 o eza 2023 na utso bimisa papa ozo sala batu na mikate na maboko ozo li bango wapi bandeko kindumba ezali likambuko ya kokamwa te ya kokondane batu bikondanela te kindumba eza eloko moko te ke o foko silisango non kindumba eza eloko moko foko arrangeango pe ko respecte mutu oyo alinga sala kindumba me komona sango azokamwa aza ye moko te na yo ozolandanga ozokamwa donc makambo sango alobi na oyo Manique de John alobi 80% tocha 65% à 80% ya ba congolais bakoza d'accord na bango on dirait makambo moko baby boy eloko baby te Congo est comme à 80 millions d'habitants. Kinshasa, plus de 10 millions d'habitants. Kindumba, ezala banda kala. Banda bokoko na bisote. Mais avant Jésus-Christ, Yesu Masia, Jésus-Christ. Pour son Christ, et comme maneti Jésus ou aganga. Te, Jésus-Christ. Yesu Masia kindumba ezala ye moko pe kutu akuta na mwasa ndumba balingi babambe mabanga totika te ti lelo tokonia kobamba mabanga bandeko kindumba balukila yango solution bakamwa yango te sangwa kamwe koma bana mibali musu bakoma na telefone na otambula na bafoto na bavideo ya basi azoteka bango vie azoteka on dirait azoteka lipa mais manque ya organisation soki nga papa robot na lobi na maluku batekela ngai parti hectare to batekela nga kelke mapangu balabala wana na kosomba koto 5 mapangu koto 5 mapangu tina suka balabala me na kosala yango ba club
vitrine pona bandeko batekaka nzoto mabe eza wapi eza nde naza koorganize sante ya bato na kobatela sante ya oyo balingi basala yango na koprotege baescroke bango te na kotya mutu na mutu na niveau na ye sikoyo bokomo confondre neti maniki alobi na ye sango bandumba na kati ya ville bakoma kuta otelemi boye babengani yo longwa ozo esika na biso oh meno mpo manke esika ezali bango mpe baza bandumba bandumba ya ndako te bango baza ya kategori mosusu baza mpe na posa batekama discrètement baza mpe na posa baganyaka vi mbongo moko ya bien awa nazwi client na nga tozokende kuna na hotel po asala nga oyo client na nga donc tozokende ka inde donc on va là-bas bakosala nga baza mpe na posa bakutanaka na bato moko ayebi ke soki nakei nakolala bien nakozonga bien nakozwa riske te mpo moto oyo napesi nkombo alukelanga motu aza moto ya confiance bandeko bolandaka batémoignage te ya bato apaka juma na bato ya ville yango bolandaka témoignage te babetaka bango babotoli bango mbongo moto mosusu ekomi kuna alaki ye moko babimi bakomi 4 basali yo makambo oyo epekisami na lwa boyokaka te boyokaka yango te boyokaka te bandeko na biso awa ba Yvette Kalombo batekama na mayele tika okende ti Brazzaville babenga yango nini Sodome et Gomorre mpo ya kobombama bandeko foko organize yango bokanisi biso na poto awa baautorizant bamona yango elengi mpo na kosala yango te epekisami bakangaka nango ti lelo me batya baautoriza bisika mosusu baclub bapesa bacondition me bandeko tolobaka boye te soki mundele asali likambo malamu tolandi ya mabe tobwaki d'après bino mundele ndenge asali babisika autorize wana bosala wana ya mabe ya malamu sikoyo paka juma banini wana ti meno bandeko oyo eza makambo etali gouverneur mpe ya Kinshasa ya Kinshasa ndenge bazobuka bandako ndenge mpe bakoko organize makambo oyo bandeko na kati ya Congo bandanga na botama tina longwe Congo wana bandumba bazalaka na bari nyonso oyo nga batindanga nakende soma masanga ntango naza nano moke namonaka bandumba bazala na babari tu na kota nakende lokoto babouchon ya dame to babouchon nasala voiture na ngai ya manzanza namonaka bandumba na babalabala na biso na bakartier na biso nayebi ke mama oyo asalaki ndumba bazalaki na age nini kasi age oyo te oyo sango azobenga bana oyo bana ndako bana mike baza bana mike te
baza na age ya kosala kindumba awa na Suisse beta na YouTube tala koma pe wana koma wana ozoluka ba maison wana okomona ba autorisa officiellement na l'état pa yebi yango na kati kuna mwana 17 ans aza na droit ya kosala yango mais entre temps mwana 17 ans na libanda ya wana aza mineur mais na kati ya boîte mwana 17 ans ebani na 17 ans 18 ans kuna oza na droit oza mineur mais oza na droit awa na poto na Suisse pe pays neutre pays ya Croix-Rouge eza na YouTube oyo alingi na tindeli yango mpo nga natalaka na verifiaka tout wana kuta eza eloko ya koluka mingi te ekobima sango bawana baza bana te baza ba adulte ezomanke encadrement maluku wana na bantselo baoteka mapango leta mutaka otonga ngo ti yoka nti ekute combien na l'action cité batongi na 200 millions de dollars cité donc quartier commune batongi commune mobimba neti njili na 2 millions de dollars président Kamere ayiba 350 millions de dollars donc mbongo président Kamere ayiba yango batongela cité oyo koleka njili tala pe ndenge batongela yango kitoko alors maluku kuna bakokotonga sita boye na cité wana bakokosala pe baclub uniquement mpo na makambo oyo eza mpe kolongola chômage mpo basala yango te kindumba ezalaka banda kala na ntango kaka ya Yesu Masiya te mais na Zaire na Congo ezala banda kala ezala banda kala bazala pe na ba age wana ponga ba oyo naza kobenga ba mama lelo ngana na 57 ans bango baza toujours en vie baza pe kaka toujours mibange te ah oui siko so natali nazosala au moins nazokenda ba 40 ans na poto soki na tie moins de âge on asali na poto na âge bango baza nango sikoyo bazongi mbala moko na 20 ans bazongi na 18 ans bazongi na 25 ans mais bana osala kindumba na bar baza pe rekoni ke basalaka kindumba opusani pembeni pe kote kuna pe yebani na balabala lopango wana basalaka kindumba tous les bars eza na basi bayaka basalaka kindumba ebandi lelo te kala sikoyo nde ifale kodevelopa yango ntango wana kutu misala ezalaki population ya Zaire eyalaki 34 millions d'habitants mpo ntango nga na longwa Zaire nayebi ezalaki na 34 millions d'habitants nayebi bien bon mokolo nayoka 80 millions nasusumukaki nga banda okanisa siko bakokoma 40 millions
45 mpo bazairo babimaka na bango baza ebele na poto me nzoka 80 millions d'habitants siko koma kokamwa sango koma kokamwa boye yo mopanzi sango yo mutu yambaka na bapoliticien bamusicien badanser mpo kokamwa na yo ezali kolakisa ozokondane likolo ya kokondana ngo eza kolakisa leta atalela biso makambo oyo likolo ya leta atalela biso makambo oyo ezosenga nde papa ya bato bomonisa pasi Général Kasongo atelema lisusu akende ntango akokende akangi bagarso batu na bafia batu simatiki bopesi mosala pamba yaza na misala ebele akosala akesala mpo na nini mpo na alarme sociale bogangi na bainternet yango akei bino bokanisaka Général Kasongo ye moko mpenza alinga kolambwa akendele baujana na babwate akende mpo na bino mais Général Kasongo ayebi ke avant ya botama ezala na baage wana tu makende mpo na bilobaloba na biso yango akendaki nsima nango boloba na ye bakuluna bakomi ebele mais non ere alinga okendele bakuluna ntango baza koprepare bino bobimiseli ye baujana ntango asilisi baujana alinga akende so kuna atala mbuteyage na so moto akebongisa ntango azobongisa kaka nana asilisi te yaka mbangu bana bazolanda so soutien te na kaleson te aye lisusu bakani ya sikre bobosani bakongo bololo sango kindumba ezeloka somo te kaka nde bopesa bango espace eza nango teke kongo mobimba bakesala kindumba ntango biso tozala bana mike eza mpe na bamama aza nano moke nana akokisi 26 ans te akufeli mobali azokontinue koteka nini nguba na ye akalingaka nguba abota bana mibale to misato mwana liboso ya mobali moto esalaka bien te bazobokola okalinga nguba nga papa robo nazokende epai na ye koteta nguba mama na mbongo ya nguba asombi lupangu penepene na biso eleki oyo aza kofutela ya munene na bandako ya minene batya balokataire mama wana akenda kosala kindumba te pa yatekaka banguba amonaka mpe bandumba baye basomi nguba asololaka na bango mpe makenda kosala kindumba te kaka nguba ndenge moko bafi oyoyo bazoteka selon bino baza mpe na bakamarade bango baboyi nango mpe kotekama baza mpe na bandeko baboyi eza te soki baorganize yango to papa robo afungoli balabala mobimba ya bango na bango boya kopiya yango boloba papa robo aye na bademo non nga na kokoprie me nayeka kobongisela bango esika mpo ntango ndumba balinga babamba mabanga yesu masi alobaki te bokontinue kobambe libanga alobaki même pas bomema ye na leta batia ye na boloko rien du tout oyo alobaki wana bokende tu nango basala nzambe nga moye na continue eza te mpo nayebi mpe nde na olobela yango te bandeko makambo boso bozomona yango
premièrement, ko tia pression te ko kanzate mto kosili sango. Non. Eza parmi misala oyo ebanda liboso na mokili oyo na planète oyo yango wana. Oui. Même Eve, so totali bien. Ata babima na nyoka te. Atrompaki Adam, kondima kaka, kosala complice na nyoka. Koyokela moto ya yebi te. Apesi eloko baliaki elesa Adam. Masolo babeta Adam mebi nyonso te. Eza deja kotrompe. Bongo tolanda sikoyo. Banda Adam aboti. Badescendant ya Abraham. Tolandi. Tala. Nakokota na Bible te. Po en tout cas naza na capacité ya koloba te. Mais na ndenge ya mokili bel et bien nayebi koloba. Nayebi ba ope basalaki ndumba batika asali na 20 ans atiki na 25 ans abala aza pe na couple lelo abota bana pe bakola aza pe femme fidèle. Nayebi naza na contact namonaka bana na bango na Facebook, namonaka bavi na bango famille na Facebook, namoni mamo asali siko 40 ans na libala, mais ntango nga nayeba ye aza ndumba ya bar yango aliaka, yango alataka bilamba, yango afutaka ndako. Nga papa Robo na soki ciao. En tout cas, na sepelité. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya komba, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.